Na souci na ye ya koluka développement ya cité ya Lukala na domaine nyonso nde Fondation Mbuku ayebaki koyamba na mokolo ya lelo jeudi 23 septembre 2021 délégation ya ambassade ya Japon na République démocratique du Congo. Batu oyo mibale bomoni batindamaki na ambassade ya Japon po na koya kosolola na Fondation Mbuku pe kosala étude ya faisabilité ya financement oyo ya projet oyo Fondation Mbuku akotiselaki bango oyo il faut ba exécuter na mikolo ezali koya. Après koyambama délégation oyo na péage ya Lukala bango bazwaki nzela kokende na bureau ya fondation po na kosala mise au point po na makambo yango. Na sima na yango bango bakendaki esika wapi bakendaki école primaire 4 Lukala oyo ezali na kati ya église CBFC Lukala pona kotala lolenge nini bakoki kosunga ekole wana pona kosalela bango ba bâtiment ya kitoko. Botala ndenge ekole ekoma depuis batonga ngo na époque ya temps flamand ti sikoyo babongisaka te. Botala esika wapi bana batangaka, esika wapi bana bavandaka ezalaki na condition moko ya malamu te. Après bango kotala ekole oyo bango bazangaki koloba te balobi. Merci beaucoup. En fait, comme vous voyez, nous sommes venus à deux avec mon collègue qui s'appelle Daigo, il va se présenter. En fait, l'objet principal de notre visite, c'était de pouvoir évaluer les projets EP4 et Lukala. Parce que la Fondation Mbuku a sollicité auprès de l'ambassade du Japon en fait, un projet de construction. Il s'agit d'une extension de cette école parce que les élèves sont en grand nombre, notamment autour de 1250, et la fondation pensait que s'ils ont un peu plus de bâtiments, ça serait meilleur pour les enfants. Voilà. Et donc nous sommes envoyés par nos supérieurs de l'ambassade pour pouvoir voir la faisabilité. Ce que nous allons reporter aux autorités de l'ambassade du Japon. Merci. Actuellement, nous ne pouvons pas encore donner la primaire de notre rapport. Malheureusement, je suis désolé. Donc c'est à l'ambassade du Japon que nous réservons la primeur de nos évaluations. Parce que nous ne sommes que du niveau technique, mais toutes les décisions sont prises au niveau de la coopération jusqu'à son excellence l'ambassadeur du Japon. Le projet, peut-être il y a beaucoup de possibilités, mais comme mon collègue a dit, on ne sait pas le résultat. Mais il y a beaucoup de possibilités. Ça signifie qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup d'évaluations. Donc on espère comment vous allez faire. Sengo etondisamaki na directeur ya école primaire 4 Lukala komo na ete bakanisi école na ye pona babongisa bana batanga na condition ya malamu. Oyo esengo te azanga koloba po azwa 0 alobaki. Très bonne parce que vraiment l'école est vraiment en difficulté. L'école est en difficulté, c'est comme ça nous avons vraiment aimé les démarches que la Fondation Mbuku a entrepris pour nous venir en aide. Nous sommes sereins que Dieu fera quand même de bonnes choses pour que nous ayons l'appui de la Fondation, pardon, de l'ambassade du Japon. Mauvais état du bâtiment, il manque de pupitres. Na suka na yango bango bayebaki kokangama foto ya famille po na kolakisa bolingo. Oyo esengo te yozongiselanga esengo makasi.